Nous sommes internationaux. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Mikolo site ezakaka moko. Kombo nango pe bomokoyamboka.com. Mbote, bonjour, le Sako Djambo Bondea, good morning, salut à vous tous qui êtes branchés sur www.bomokoyamboka, mes très chers internautes, mais aussi téléspectateurs, vous qui avez l'occasion de nous suivre sur notre site. Donc, moi, je m'en vais déjà vous souhaiter une très bonne évasion et surtout que la paix du Seigneur soit avec vous partout où vous nous suivez à travers le monde. Donc, vous êtes en Afrique, à l'Océanie, en Amérique et partout. Ou je ne sais pas citer parce qu'il y a 5 continents, je ne peux pas citer tous les 5 continents, mais du moins déjà, je vous souhaite une trop bonne évasion et surtout soyez les bienvenus dans cette grande émission donc, qui est Avant-Scène. Et Avant-Scène pour vous, aujourd'hui nous allons recevoir de belles nanas, de belles créatures d'il y a eu le temps de créer, parce qu'en République démocratique du Congo, c'est la pépinière, mais aussi le pays où on trouve de plus belles nanas en Afrique centrale, là selon moi, Boya, Afandi Naye. Mais déjà, sur ce plateau, nous allons recevoir comme cela, cette maison que nous avons convertie en plateau. Nous allons recevoir les artistes et musiciens du troupe Chic Choc Loyenge, cher à monsieur Ngadiadia Ngadios. Nous allons recevoir les filles, donc les actrices qui évoluent au sein de ce groupe. Baza tellement Kitoko, Baza tellement Elengi, Baza tellement Gou, Baza tellement Seben, Baza tellement. Je crois que bon, on a décor déjà. Elengi Owapi, Soukali Owapi, Sentiment Owapi. Et tu redécouvrir Baza Banani, Basala Rapnani, Ponani, Nibapona Théâtre. Et soit binoté parce que c'est Bomoko Yamboka, comme l'a toujours dit mon DG Mayasi Gelor, libanga moelon quoi, sur beaucoup de mino katanye koi et moi mbilinga ekoti. Voilà, donc vous avez belé bozo landa bicho. Merci na fidélité au bozo sa émission avant scène, mais aussi Bomoko Yamboka. Merci à Hervé Lola qui est derrière la caméra et merci à Gelor Mayasi, merci à tout ce monde là qui nous assiste ce matin pour le tournage de cette émission. Sans plus tarder, je m'en vais déjà donc faire la présentation de mes invités. Question Toye Bakwa Bino Nabiso Bakombo Nabango et puis ça la biso bien quoi. Mbote. Ouais, Mbote. Donc se présenter pour l'intérêt à public et Zolanda. Bon, comme on a Nisha Bombote, actrice ya Chic Choc Loyenge de Ngadia Diangadios Motomo prêtre. Motomo prêtre, Zolanda biso depuis poto quoi do Bambote nae et belé au pesa micro na ya za na pembe na yo Mbote ya. Mbote. Kombo nani pe na kombo na scène nyoso po kotika na katiko. Non, je n'ai vrai non nga Lorient Luchombo. Oh oui. Yo pe actrice car. Ah ya Chic Choc Loyenge ya Motomo prêtre likula sapata Nzambi. Mbote mama. Mbote papa na ngai. Kombo nani? Karine Kibilou ya Chic Choc Loyenge, artiste comédienne. C'est ça. Voilà, donc vous avez compris que Bangonio Sobaza Bongo, actrice au sein du groupe Chic Choc Loyenge et à Motomo prêtre vient Ngadia Ngadios autopécie Bambote, surtout quand il y a mon denga lobby Kenzamba et biosala. Vraiment et biosala, donc gloire à Dieu. Tout le monde tous en ravi boé. Dieu merci, merci na mère Eva là, merci na bande konyoso ba contribuer à ce que venga Dieu sazon a poto, azwa ba soins appropriés et puis lelo toujours reconnaître sous toujours mon sous vieux na ba œuvre na donc vraiment merci. Merci. Je ne suis pas du Chic Choc Loyenge mais du moins étant congolais, bango baza ba artiste congolais, au fo bazala na biso à Air Nyos, ozana mawa mais Air Moso qui comédie, au seki et ça là bien. Est-ce que vous me un peu quoi bisangai awa vie azate bino a bokoti na bino désordre bolembi na bino te obo continuer toujours comme ça. Bon, pardon. Au moins ezai lokwa vie azate donc oyebi ke na minute au Chic Choc eza vraiment ke na koloba groupe auto na leader te mais groupe na biso ekende. Donc ba tutu ba féliciter ba pièce tout au sala eza ko epater na ndenga jeté. Et à travers la question sous président Zate Nassima ba trouble comme quota ba départ et belé mais bisoté quand nenge ba chef wa po ba jani ba kenda
na sima pe bato batikala ba monde mondial baza ba elonga kala ba zuna ba donc basé belé faut moi qui ba chef na biso bon d'Égypte som sale sala makitoko ba chef na so Mireille bazali bazizi mundeke ba mami tiokisa donc groupe qui ka kitoko mais créer jalousie entre binovia azate mutu moko aluka tele manonga leader ni créer jalousie vie en vazon a poto to vanda réunion boy to vanda réunion vers le biki ngandi na kini azate groupe tika na boka Mireille donc to biki mutu ngadi ya mokati soko to société c'est qui est donc ezambala moko to singa dia te et to za obligé que photo yo ko ngadi o Mireille ya ko loba po vie mutatika place wana aloba ke Mireille ni muta chef ten ya groupe donc to vanda to saka to yo ko to lobaka na ba ancien biso bazali to vanda bien. Voilà, donc on a ancien na bango sur Bazali. Nous souhaitons un très bon va à ce groupe qui est donc Chic Choc Loyenge vraiment mamba bien et continue Kolanda Bino. Mais Nisha, tout ça zardena na yo avant tout ça bande comme tous. Olali olamu ki kaka comme actrice. Ninya ona ezwaka. Oh. Bon, ils ont salé. Oui. Il y a le commissaire Nyoso, on a pas na théâtre na église. Oui. Wana pièce à bosso jouer na église za film non théâtre et église ni la ba chaque le 31 décembre au sala ba bilo moka ba domsu ya pona offrande so pona ba dim iskama ke bana théâtre pour ça pasteur nous sommes pona bien ni cheto ne mo posi que faut que to zala na liste ba le 31 décembre siko elo ni me marov na monde scénique olongo na église oye na mamba mokili nde to benga ngo biso bata mokili na invité soki théâtre lola na théâtre mokili peza la population to sala ngo na mabele to la ta bilamba caméra moko micro moko ni nyango me manga to nanya me manga bon église to na za ko sala en église et comité mo OK na ko longo église copine na moko azana Belgique Nathalie Loko et c'est ngopi ya mimi ya mi ye moni mo sana église bien te photo qui n'est pas ka diombo donc c'est comme qui n'est ka banda théâtre na ngai wana mbula wana je crois 2005 ouais 2005 copine ngana emi manga pa président ka diombo na sali na pesi mambo tebele to komi kuna na sala kata ba quelques mois ka ningi zalaka na ekima na ngali susu na vana na ndako copine na ngana bima pe na TV oui na leka na TV succès ba pele côté la yo tellement parce que wana izake na osa na kol ba seri wana so so kwa na loenge moi sentiment moko leki na TV bato ba moni ba bengi wana ki vert na ki bien makasi na kimi na ngali susu ba job alandi bani te bon ce bato lo wa ke théâtre bato basala mpo mbel balanda bo bakosaka bakosaka donc pour nga segana na banana ko yeba telo ni no sala oui na ndebelo no eloko no sala te ne kimi na nga copine nga na su Nathalie elle na nga su ni chene no kimbwe sikote o ya pa président sai pas président c'est mis kama ke na yoka elenga théâtre wana joie pièce boni pas pièce mo to salaka libala na ngai na genre ma principal libala na nga wana tourner donc à part wana Jésus de Mbandaka ba pièce le ka belé mais ce que tant bat baluba ke na théâtre ba rôle pour ezala ke na olekina na kikalungu dans un abattoir ya metteur en scène ya muto akomi scène wana yo pese la joli kana kikalungu avant zo rôle te omoni ba makambo baluba ke tamsu metteur en scène mo fo bimano non c'est que fi wana oyo lokwa nga na koloba ke na posa na Chic Choc avant na ya na alternative na za convier ba momo ba rifi donc ba garçon la kitom kono ya Chic Choc no ila garçon ba tout ce ko ba ko na buzo bana bango ponga na lungenda na yosembi ki na sa théâtre ba rotanga na scénario et ça la partie musala na ngana musala mais si là on peut beau tourner bon des ala beau tourner papa maman na mbetu na ma ba teni mo amike sentiment peut kumba mais là aucune idée ce qu'on est là encore voilà donc on peut ça pandi na micro donc continuer voilà c'est l'ambiance de cette émission amis très chers internautes là nous pensons à tous ceux-là qui nous suivent depuis les Mikili à Poto quand Mikili à Poto vraiment te pesivino va monter là je pense à Chimène Ndinga à grande sœur propre à Allégresse Mbiyavanga Chimène Ndinga Choco frappant depuis banlieue
parisienne. Donc salutations à toi et pensons à Waina Yakatobine Teko Kinju depuis Brésil, maman na Zamba Gabriela Masaki, très bientôt à Kinshasa, et j'espère que le VAC va très bien se dérouler pour nous, hein. Donc sois la bienvenue, quoi. Salutations à Solange Timambote depuis Kenya, sans oublier Fou de Paris depuis Luanda Mbilou et même pas qu'à Chirac. Salutations à toi Bandegonius Bolandana Luanda. Donc salutations à Binoane. Pourquoi pas penser à Isaac Swed, le président de tous les journalistes et à Scandinavie. Salutations à toi, toujours dans les bons. Ezalaga Bongo et Vincent Moussenga depuis Dallas, et pourquoi pas penser à Peggy Ngira depuis Paris et Gaylor Bossé, quoi. Patricia Bokonda Patricia Netina film et Yopola Likana Tongo au bandit théâtre, au bandit na église, na école, ou mbalamongo kaka et pas ya vengadios. Na bandika na shisha kloyenge parce que na bani da convient déjà avant na yawana maman na ngai a jona shisha kloyenge sera ba bebakata maman na ngazala déjà wana ngai na shisha kloyenge na ka na volonté na ngamoko parce que maman na ngai azala kikuna ngamu na banda ko sepela nango déjà na TV. Ouais. Ngamu na banda ba ko sepela na TV yango ngamu na yaka na bandi maman na shisha kloyenge théâtre. Ouais. Wana mbulani. En 2012. En 2012, donc oui. Ozana a 3 ans. Ouais. Combien de pièces déjà à jouer? Na joué qui les boss na joué qui li bondeli nangai. Emi balé na joué qui parfait nanga. Emi ça tout makila nanga. Na envoûtement. Ah, envoûtement aux les gars Mikolo. Oui, oui. Et depuis que bani déjà monde à théâtre, combien de propositions à ma balle à aventurer? Nga pena na idée nanga nazana ngote. Ozana ngote. Oui. Est-ce que y a monde bourgeois wana noko ta habitantino yo. Il faut naïe bae. Et la robe aux appel et puis au CD facilement. Non, so muto benga na téléphone tout monde so na moni ki OK na ba rythme mo bona ko linga ngote. Parce que yo omoni na TV. Au CP na télévision tout monde est solo li. So na mo ki ngela na ba lire moi mabi wana to kati relation bala moko. Moi relation to continue mo laiza. Mon gérer succès ndé, gérer succès na ondé. Et le retour na vie faut zanango kimia, ko zanango passion que parce que so ki ocho na mutu OK na ninga mabi, mais so ki na calme et ko même pe na elo mo abi. Sko awa venga Dios ana poto azonga ako rezonga parce que est binational azaye mo binational pour ne pas dire binational. Ce qui lelo ba lobimbo toujours na maman Mireille oza mukonzi lelo na souhaiter ngote meto solo na moi 3 ans au sali avec l'expérience au acquérir pembenya bandeko na nyos oza capable de gérer troupe na troupe wana shikshok loenge ce qui batinga na ko gérer ngo parce que RD no vana ba chef nanga na mwande ba so répétition na mwande ndenge ba pesa éducation na osala ngo. Mais l'on n'y déplora, sauf en venant de bien à son à la théâtre. Et l'on n'y a pas si tu es pesa comme dans le monde de théâtre. Ah, ce qui était parce que nous avons fait plein non. Nous avons été mananga pinana ko linga groupe na premier non ngani na nobe. Na zone fanatique leader na biso mo. Maman bino comme Mwika. Maman Mwika. Asala arati lelo. Ah kufa de vukala. Ah personne. Waouh. Ngamona nazabu nazana fanatique leader na biso na linga ke vraiment makasi o sepela pas un jour moi na sa théâtre iza mabete musala nesinga na sepela na ngona volonté na ngamoko mutatindi ngate ngamoko Loriane na yiba ba chef na ye na yokota groupe et puis na code via big baton surtout okoko na bino mouvement parce que na maman na ngano jouer wana ngano na botanité ouais combien de rôles déjà aux na Simaki Kalungu Simaki Kalungu nazo rôle modèle Simaki Kalungu soko travailler kaka mes propositions ezala déjà non via le baké toza bandeko oui so c'est comme ça no bien via babokanga mwana otebo lekisa mutu nyonso mutu toza na chance wana so na sike yo moko oye na rythme na kinduma nesi naza film boye msoki enviaga garçon na groupe na biso tango aye abina garçon yemo ka kimi groupe parce que ayela ki garçon wana ayela ki musala te abi garçon yeso na zuie a rolapa
tant ayebi na garçon il m'a kimi groupe na malembe. Voilà, donc merci. Nous allons prendre les micros. Question de le passer de l'autre côté. Comprenez que nous avons comme cela 3 invités. Elles sont toutes actrices, comédiennes au sein du groupe Chic Choc Loenge, cher à Viengadios Ngadiadia, que nous saluons en passant. Quoi. Une fois de plus, je profite de l'occasion pour dire un grand beauté bonjour. Le Sako Djambo Bondia, good morning, salut à tous ceux-là qui me suivent depuis Paris. Là, je pense à mon vieux Babi Monzale Abababi. Et ici à Kinshasa, je pense à mon vieux Mandra Tatuka. Et pourquoi pas penser au président Soni Kamana. Nya. Salutations à toi. Et voilà, Boni. Eh bien. Vous allez bien. Posez ma casse. Vous assurez que poser ma casse. Ma casse wapi. Combien de rôles à Kikalungu yope? Eh ngamoko nan boye. O mekate ya bon Kikalungu euta wapi. Oh. Yo moto o megatende. Mais biso na Chic Choc maman ezala te papa. Vous assurez? Jamais. Botambo kenda na banzonzing. Ngana lo ba vérité, ngasa la banzonzing te. Poani po yebo jouer te to bangana oke kutana batumsu. Na zwa occasion wana te. Nzonzing ezani, faut mutu mo azwa yo amema oke ko mikotsa pamba te. Combien de temps na Chic Choc Loenge? Chic Choc, je fais 3 ans et demi. 3 ans et demi. Oui. Combien de rôles? Ah, banana kota Chic Choc til na zoara barol. Zoara barol. Mais là le lamuki, qu'est-ce qui t'a amené na monde de théâtre? Ni nyango mutu a impressionné yo to et l'eau mo boye atira ka na monde de théâtre. Histoire nza mo mulai mais na robeta wata ndam. Oui. Nga vraiment ko mona na boye. Kati na ngana lolenge na nga eza pene exploiter na Chic Choc Loenge na ba classe na ndo jouer na ngai ba classe bo na bina mono ba che liboso jouer pour na zana ba ventir makasi siko ba exploiter ngande trop na Chic Choc Loenge na bana théâtre na nga na Chic Choc te na uta groupe sans souci mais mutami manga na groupe oyo ba bimisa ngai de na zaleli comment nga bo na za agité mais ce que Chic Choc ba exploitanga non pesa bambote na tonto elonga kala momo mondial instrument na bango ngai donc bango na ba façonna oui ba exploitanga na TV na combo ya papa baninga na to na bango ba yebi oui les mazawa na omeli trop non ngana tetite so tuni ba yebisa solo ba momo yemoko ngadia dia soko solo na président na ngai likola sapoto nzamba yebiso fier lolendo pona bala bengo na bala jamais wana na TV non olo basia opesangani non jamais wana te organiser ngate le binongo yemoko fabrigazi pana ngavo mezati ngana sala musana ngana Chic Choc ba mbanga bien na kuta ba Nisha ba Lorian ba mbanga bien ngana kota ba série président na kina oui nazana groupe sans souci mais na ndako boka mabanga pa na emo leader lo baka yose lema na ngai yaka no exploiter yango résident ngai yo comprendre na sala une année 6 mois na groupe sans souci après na bandi siko na théâtre na ko ça 5 ans 5 ans ouais donc félicitations OK mais ce qui le ba le big mukolo bota na biso bota to nti wana za bakati na yo mais ce qui le bon ba mona maman Jériche na maman azanga tata 8 ans oui azanga papa na ye voilà pour Nicolas comme il système Cristiano Ronaldo mutabota mais moi na aibana maman là je profite de l'occasion pour saluer merci à Jacinthe Koubela na ma petite chérie hein, donc ma fille salutations à toi plein de bisous voilà et Lelo ceux qui Jériche à le bien côté na monde de théâtre au CPLato il était yalingi balé mon banda balé banda 3 ans linga ko tuté ya lela balé makasi nzamba songara mais ce gars le lobby par rapport à msala nozo sala comme passionné à ça msala mona yo o linga to bo non pexete ya msala kitoko tela ka via momondaza siko Jériche tanga za lokwa momo et ça l'a bien voilà siko ba ambition na yo lelo za Chic Choc Loenge oui na tindo to sala groupe na tindo pété au longo mais ba ambition na yo étant que d'abord motu étant qu'actrice ndoto na ezala o wapi pour le moment ndoto na nga vraiment na école papa biso tika biso Chic Choc ndako na biso na raisonner qu'un jour na rolongo lo bana voyager mais so na voyager na ki place no ya dans un sentiment théâtre dans ça na Chic Choc na Chic donc yo na ndoto sa groupe la na kota déjà na kanga okota okanga mais ça est l'homme au sepela nangote et pas bande konyoso banisha et les autres au sepela nangote ce que les allez à la ni au tali caméra avec toute franchise au sepela nangote na Chic Choc to na Chic Choc Loenge d'abord
Donc on a battu nous sur bazar chic choc loyenge. Et ça est l'homo se pela na avec toute franchise. Ah, koloba vérité lo ngana se pela na te na chic choc bazande malamu makasi. Chic choc ndi pardon chic choc. Bolamu wana na comprendre on te lo ngana se pela bango wana. Yana ya lundi na tourna mardi. Bazwanga basalanga. Wana. Yango sala fier. Voilà donc. Chic choc loyenge, kitoko happy. Voilà donc je vous fais savoir que nous tendons petit à petit vers la fin de cet entretien. Il y a le bima et l'autre ma bé se pela na ngote na chic choc loyenge za motema mabe, motema malamu eleki eleki makasi. Eh papa, groupe moko to lelo ba tourner sur lobby. Regardez lobby, à quoi jouer place ouais. Ah ouais, botia à jouer. Na jouer mati lelo ça na jouer mingi ni. Teta on a kota kana jouaka moi c'est libala na jouana na camarade na Rifi Fongo nga jouera moi sina après ba yo talanga ba jouer senga agité dès kanaza parce que agité on te vraiment extrait qui agité comme qui agité au moins des abwe nisha yo ze lo côté nisha mo ngande des abwe ndako na zongo po yo vanda comprendre so ko zo tchaka mbongo te robima garanti ba do pesa kala wana nisha yo mo sandeni boy. Moi, si faut misalaka, on m'y est bazali yo. Garantie non de si là. On sait combien d'années à Boniko Nisha. Maman, n'est-ce que tout ne sert à bien te. Oui, bien. Oui, bien. Oui, n'est-ce que ça agité pardon, que agitation n'est pas dans la tête. Et n'a qu'à ça que boy en ouais. Voilà, donc là, c'était juste pour nous faire plaisir. Mais est-ce que mais quand un peu exception, on va passer à nos paroles. Et ça parce que bah mon bozalara déjà bongo to et ça là juste choix kaka. Non, chic choc on t'a sauté chic jouer à Moussala hein. Ouais. Si on jouer bien t'es na chic choc aux arolti. Rôle so méritant. Mon neti lelo. Bah mes équipes sont bloquées belé na répétition on a alonga à salango. Mais c'est pose à agiter na vie normale. Non, t'es agité na ba Moussala to sala au moi si aya au gelman langila na bisanga dia. Au gelman so na melone vraiment quoi. Avant donc inde tout. Melo na skonde joski gambo. Ah oui, na Santa Balayo loko. Lelo mbele na monastère. Na monastère makambo kin makambo na ngando Hawaii donc allez-y comprendre au gelman donc so na melo na la gelman baza. To landela yo na voilà, de continuer dans cette émission, comprenez que les deux a du rire à gogo parce que ça bat à théâtre. Bandoto na yo, et ça au continuer dans Chic Choc, to un jour au salapé troupe ou alors au sala usine mo na ya nene marque ba Nollywood na Nigeria il y a comme productrice et à monde à théâtre. Ngai pena envie na bulate ki na sala groupe. Oui. So ki na Bali, so mbe na pesinga théâtre na tik bien na voyager mais groupe na o nga pena na lingaka. Chic Choc loyenge. Et ça facile pour na yo za na groupe mobile lingio na msala na yo apekisa ça facile pour na yo tika. Et aux facilité mais sonne na ligne mobile nanga choisate na na tika na ko tika mais soki na za na mbona ko soutenir bango ouais mais na kiboboyeka so zo pe mobile mo boy aipso tika na kiboboyeka na kiboboyeka ti nanti oui nanti so mo gena makamo ya bien te to katire les sombala moko do yo na mo kati ba relation oh mais est-ce que base bien mboko au katata 32000 et ça y pardon. Voilà donc to continuer na yo et yo pesa na lo mo o boya na kati ya Chic Choc loyenge o esala ko passe ta le bien entre biso mambo ko sale mate mo balio mo sûr mo ezali non ouais sûr nous ça ne c'est pas non parce que sonne ce qui mutaye lelo à répéter bien lobby akoko qui est tourné c'est ça donc bino na Chic Choc boyebi mabete ti ma business na ndeni non lo nyonso ezala moi matongi moi mafinga moi banini te omoni na solo moko okotonga kofinga partout ezali ata na ba président na biso ezali partout na mboka na monde entier mobimba eloko anizanga raté mais mwana tona motema na ngeza parce que ngana elonga na yeli vraiment na yeli no musala nanga mwenda landa gauche à droite ezati faut qu'il y a toujours tout droit oui c'est ça ce qui lelo ba lobby nzamba téléphone na bututo Ange Abimele ndenge Ange Gabriel Abimele ka Marie oui abimbondeko dans un mois au Kufa
n'habite Gokufa dans un mois. Oui. Mais Ange Abimi, Abima pona forme aliwa. Ya mai, ya moto, ya accident, ya nini yo pona forme ni aliwa. Non pour l'autre. Opone l'autre. Non pour l'autre. Mbala sugo lela ezae jaune. Na lila soutien, na lila maman na ngasili. Ça va. Bomba sugo solo la na mo mbali. Kasi ko solo. Tala maso solo mama solo ya lolo Lorenzo papa Trinity na Paris. Mo bala pembe ana Kinshasa. Oyo boya abenga. Mba sugo solo mo mbali ezaki wana. O te masuka tena to solo la biso. Voilà, on a profité au profiter au pesa bambote au tika bayo balingaka balandaka. Batine de la robe moi il était comment yobiga masolande des avant ba salutation à bango parce que tu commis presque na suka ya émission abiso. Vraiment bambote belé non na ya lolo Lorenzo pa Trinity na Paris mo bala pembe ana Kinshasa bambote belé na papa na ngai na Londres makani de Londres makani le chombo bambote belé ya na ngai héritier le chombo aîné de la famille bambote belé trésor ndinda l'aîné de la famille mutobo ya wazate partout ba yemba bambote belé na papa le kinanga José le chombo mwana Cape Town penza penza na micho bana jobo baba déjà yaki papa le kinanga Safari le chombo Germain le chombo bambote famille le chombo tout bana Londres bambote belé bana Paris bambote na Cape Town bambote belé Criso le chombo Christopher le chombo bambote belé papa na Chandra Giresse et Nathan. Ça va. Voilà, donc tu profiter, tu peux saper famille non son beauté. Voilà. Pardon papa. Pardon papa. Bambote belé na bosani. Nduku yangu Benjamin Makonga. Mobile na biso yango. Vraiment non, c'est le cas n'existe pas beaucoup fongwa. Mobile na bino. Mobile na biso. Mobile na biso nyos. Oza masola mobile na 12 basi. Oh, mobile na biso. Bambote be na Jiklonzi vena biso to lelo to zelot. O ba petit na yo to zeluka na Kinshasa. Kami to zoya. Voilà. Voilà, donc merci Camille. Tu as bien qui quoi, droit d'écoute et puis droit de léger. Ogozwa. Voilà quoi, nabi que tu solo, peut-être tokos na tokos, tozwa Nisha. Tozwa Nisha to beta bakati. Même question. Ba ambition na yo par rapport à la carrière artistique nayo au continuer quand la chic choc loyenge le boss à la groupe au sala groupe normoko personnel ou comme productrice comme super so Jomo Boye Gabimba niche à partir d'aujourd'hui théâtre Abou Pia fini terminé yo fanda nanda mamani yo na bani yo na bani na sekino likambo bon nga vraiment le baké théâtre ya musala nga vraiment un jour so nzembo otina mbali moko balanga atina mbali moko comprendre ngai et atina mbali moko comprendre nga po na yebite so na est-ce que vous gérez mobile oh ba bino ba succès yo kokamna mamba mibali na gérer bien pour na moi si sengeli mo so vanda ko libala na gérer mais ce que c'est que un jour njema swinga kina bali so na vana kana Congo mobali wana comprendre ngana ensemble sala so pe na zana Congo tipo vienga du solo baké na chic choc batu balongo ate et donc vie ma iloko na tikela biso ata bokei abiso batu balongo mais be vala bazonga na chic choc te tala ramé voilà so eki na tourna na chic choc loenge via po ba ejani bango tu ba tourna na chic choc via le blesse loko na moko yonga bata so ezaki na longo mboko yo non préféré ni comme ta productrice et non comme zamana tindi mon chic choc ba tourner ba film ba koti bato et ba tourner ba tindi kuna na teki mon ezongi en tout cas il dit les zainda mbasa ba mission ataka ezai et on takati obligé ah jamais voilà profiter na occasion petit ga ba lela yo batala et puis moi il était comment batinde la rapé bon atara western nyos tout moi compagnie chez ça mais na tout monde a papier mon déjà ya qui dans droit de l'œil quoi ouais on dit ya ko bumate donc non peut mon mbote na me belé mon a souhaite Patrick Momo ou ba petit mon mbote belé vraiment les gars to ba ki na peut mon mbote belé yini chez mon mbote yo vous c'était vieux na vie zo ma biala mon mbote belé finance zo ma biala mbote belé bazombo la poto peut mon mbote na ngai na Belgique master Nathalie Loko
fille de chance donc mata Belgique na mukana morote mundela simina liboko si Belgique maman na Samira donc masanga ko so mundele na Congo donc mundele moko bakisi na Congo Samira mbote belé na bo c'était na Paris masanga champagne mienga na bi kala mingi te to kuma pela masolo na biso mo boyi wana surprise ba na Congo donc champagne mienga kana Paris wana te sous Christian Jolie donc moi na nga kwa moi na Paris Christian Jolie na bozongi les États-Unis Nathalie moi na nga lisusu Sarah Jolie auto boti la nga Coco amote belé na ezonga na Londres na ezonga na Londres Nathalie vient na nga Jessie de Londres Lors mujinga peso mbote belé makasi vient na Jessie de Londres na bo sanité Benjamin Makonga o mai kalaming te to kuta na Londres wana do Benjamin Makonga mwana suka tanga mwana suka kuta na mwana liboso dio do Benjamin Makonga image de Londres ba bizu belé na bo sanité wana ye te wana ngo keninga mabezi o za polémique te na tuni soki wana ye ya roleni te Benjamin Makonga non na tuni soki ye ye nani mututi mais na tuni soki ye ye na comité hein Obi continue na comité ngo le belien donc na bandé sous Benjamin Makonga image de London biso peto kanyika Benjamin image à Londres Benjamin Makonga image de London jeune sola bien fort avec ta 4 mais voilà yewa Benjamin Makonga na ndenge yo le belana amatali on a polémique na nini na ngati na beso mbote na ngai kana Londres azamutu mususu azamutu Benjamin Makonga azayi jeune normal quoi ndebe balobi ke ezayi yo sikoye Benjamin Makonga kasi yet mabeza obanga na bangi nga banga tenga za boy donc na peso mbote na nga na Londres papa makani famille Lushombo tout na Londres mbote belé Richman mujinga peso no mbote belé Richman lo mujinga lela bino trop na bo sanité lisusu vient na nga na bo sanité Gic Londili vient na nga vraiment sur la bien ba petit na ye ba mbote belé vient na ngai na peso mbote na Suisse na master na ngai Esther Dende master Dende Lorette Paka no pe no mbote belé na ezonga na Jeanne Makonga ne pe sa Richa Makonga do fama Makonga tu na Londres na Paris na lela bino fort do ba master nga to fait dans na kin boza ba master te te na cité une no katanga boy si ko na boy te na ko Facebook ko na ko tikin ngai o katinga ni docteur izake na master nga to Facebook vient na ngai Gauthier Loso ba mbote belé vient na ngai Jean Simoba vient masola bien na petit na ye apianga ba conseil petit ala qui faut vendre bien so ye poto faut ça la boido aoza so na ki poto za roi parrain na nga do vient na ngai Jean Simoba ba mbote belé na pesi ba master na ngai pakadodo ya Nzambe donc wana ma question mon pakadodo au mon héritier wata do pakadodo na pesi mbote belé na pesi mbote na nga na bébé Lor moi comme qui bébé Lor mujinga kala mingi te mona pesa so valette ko mama donc kala mingi te so rabali biso to sa ba marraine bébé Lor mujinga na bo sente Lor Black Lor Boyenge na bo sente mbote na nge belé na pesa na divine boluka divine bombute mona suka donc mbote belé na ye na pesi ba Jeanne do ba nge belé Yolande Boyenge na bi comprenez que c'est une artiste so tiki et là Yolande Boyenge Ochobala so mbote Gisèle Lushombo donc na bo sente merci beaucoup non c'est pelo pesa mbote na tendresse nyonso oko pesa pesi mbote na pesi cameraman na biso vraiment ndinga bien mais cameraman on filme biso ti wana opese mbote na bo sepe kuma tonton ngaleti net na pesi mbote belé ye déjà na biso déjà so Gelor Mayas mbote belé chéri nga pa na sima kuna bo se kombone po ba tu ba chéri na bi chéri za mto balinga chéri nga na bo sepe kuma chéri so na simana chéri na so ma gloire matondo gloire matundo mamote belé na bo sente Hervé Lola vraiment ta kaninga ozo biso Lola assure parce que bo sente allez Lola lisusu sa boto ye allez Lola ya côté les millionnaires de francs congolais donc on a sipel makasi Isaïe tala émission vraiment bon moko ya mboka les émissions photo la na trop boye baba réalité ni le kana Congo. Voilà, merci beaucoup. Elle s'appelle Nisha Bombote et c'est une artiste à part entière, bien sûr. Hein. Allez-y comprendre. Et Tozoa Ndekoya Souka,
Bambote pe kaka. Oui, bambote na ngai. Yo pe za sac. Ah, ils acceptent penalty. Bambote na ngai na oki na ba pays na ba pays. Na ken Angola. Angola bambuta makasi na petite sœur na ngai na champagne. Voilà mwana mama. Oui. Na Sibilili, Roline, aussi belé Gelor original. Gelor original, Rita Bola. Bambote Benaïs pour Paris camarade nangai Ritz Katondi Champagne Bienga vient nanga succès mon CC mais la pesi sous grand leader na biso ngade dans radios vient nanga Jiklonjili ya na zolela Leli petit Leli ba loyen ba Leli vieto c'est là arrivé na yo pesa na kin awa ming na pesa ka mbote puis on vient nanga na bosani ya wana bena ngai sala mabe na Londres vient nanga Benjamin Makonga petit no Kibilu mobile na biso oya rolbo ya nani ya biso tabi ke papa arrivé na yo mama solo malamu ezozala na kina pesika bambote na bato nyonso ba mela na terrasse nanga venanga Jano Binanu vena lela Michel OK moi c'est tantine Fungula petit nanga Glody petit nanga Josa petit nanga Glody na ebike bo lande mission yo Karim Kibilu yo pa Francine Zaza église na biso école de prière na ebike ba petit nanga ba die ba sœur nyonso église na biso bambote notre na bosani soute wana kilo mama nanga Sidonie ça est vraiment vie nanga na sens. Voilà, ça y est. Moko. Na pesa rambo so na pesi mtombo tete le roi ke na sali prière na boso no sa tata biso likolo. Donc na pesi mbote vraiment na vie na biso vie ngadios. Moto mo prêtre likolo sapata nzambe. Na sœur na biso Emily Katondi na Londres. Talaka vraiment petite sœur ngadi ngadios yewana. Na boso tete lolo Lorenzo papa na Trinity. Ne na bwe na tembo nganje. Oya mona ki na Paris lequel on a kitoka benga ngani mona ngango waneli ngoya le Lorenzo pa Trinity mote benabi ke mère oso moto beba sika ngai bi mutaleke na itoko yebisa wana kuma deba nga yo chini mama chini voilà oui na bi mutaleke na itoko mesko ye aza penza populaire te parce qu'aza na trop jeune ah bon mais le pas chaîne allégresse mbi avant nga ti photo le ti photo allégresse boy les gars na bo c'était Isaac Mbongo et la beauté d'un homme dépend de la femme qu'il aime. C'est ça. Baba la mabele te même mutu kitoko mabele parce que suka to suka la mabele voilà donc prenez pardon Isaac Mbongo tebele vraiment bon pour na ba remarque tam so émission o ba sepel nango tout beto ba sepel nango numéro nangeza 00243 89 66 77 421 donc 00243 89 66 77 421 donc bozonga moni chabomboute et ça moi bien pour na ba remarque to pour na féliciter ngani à l'émission na sepel makasi mais les émissions to sali ba o wanga wana na lobby kombe belé ba na numéro nanga oka na ba remarque na opesa nanga 00243 929 038 nasuka 3 nasuka limonanga 0 code mboka 00243 039 472 455 039 472 455 mon numéro. Voilà, donc nous allons finir par ici. Très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde, vous avez été nombreux à nous suivre. Topesibino, vraiment un grand merci. Sogi et Soazongité, Tokokutana prochainement na émission Msusu, mais je profite de l'occasion pour dire un grand merci à Magloire Matundu qui nous a assisté, à Gelor Mayasi le dojo qui nous a assisté. Merci à Hervé Lola, le grand caméraman et monteur. Donc Kalamingité, à Okota Lola, moi tour Kakaya Lola. Ake sentina mambango le kande ni ake tala soki banani bazakuna ba mabele lisi ba mama na biso bakufa so bazakuna et puis azongi aya oyebisa biso mais malheureusement tango azonga akoma baba pour expliquer mambo akete donc akete na boya koma baba parce que nazana na besoin na ameka oyebisa ngate wana sali bien te donc merci à toi Hervé Lola et merci na Gelor bossé quoi ya ba Gelor zolanda ngai depuis quelque part et pourquoi pas penser à Patricia Bokonda ya ba Patricia et Vincent Moussenga depuis Dallas na États-Unis. Salutations et à mon patron, mon boss
mon ami personnel, my bro, hein, donc Esaïe Schnaps, mon konzi à United Schnaps Record. Salutations à toi depuis Dallas. Vous avez tellement ébellé Joseph Salomon, et pourquoi pas penser John Salomon plutôt, depuis Kinshasa, Mermi de Umba, depuis Matadi, l'assistant le plus célèbre de Lizipa Matadi, lui c'est l'ingénieur Didier Maestro. Nabeti le bien que dans Zonga Sima, mais prochainement dans Beta Mukongo Pona Kenda Liboso. Et salutations à toute ma famille, hein, donc la famille Tidoulou partout vous trouvez dans le monde, et à mon vieux depuis Suisse, toi c'est Papi Kamboulou, salutations à toi, et puis tout ça la rende Toyokana qui en a un peu de envoie, et ça la bien. Si Jésus ne revient pas bientôt, demain plutôt, nous allons nous retrouver dans un autre numéro. Bonne suite des programmes sur www.bomoko.ambotabo. Continuez Kakakolanda Maramba Ndenge Zalara. S'il y a des suggestions, les numéros sont là. Libanga, oui, tu es solo là parce que Zalaka Bongo. Merci à toi. Isaac Swed, le président de tous les journalistes et à Scandinavie, hein, donc toujours dans les bancs. Et puis Bissopérateur le Bara toujours dans les bancs pour Bomoko Amboka, toujours dans les bancs. Voilà. Ciao, ciao là, peace and love dans vos foyers, et je traduis paix et amour. Bye bye. Nous sommes international. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Mikolo site ezakaka moko. Kombo nango pe bomokoyamboka.com.